Naibi ke bozala ka ebele liboso ba poste télévision na bino pona kolanda Mag FM magazine mais c'est toujours kopesa bino basango na lokota ya Lingala tika ete tata Nzambe mokela likolo na se Nzambe ya mpungutulendo Nzambe ya mvuluzi kimbangu a continuer toujours ko batela kabino. Botika to fongola Mag FM ya pokwa lelo ko ebisa na bino ete na plénière ya Assemblée nationale ba yeba ki bongo kolobela mambi o etali ba détournement ya mbongo ya gouvernement bozo ba détena ngo liboso ya caméra ya Gelore Muya. Est-ce que priorité ya l'État congolais ezali peuple ezali bongo motuna oyo président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe atunaki na plénière oyo esalemaki le 29 octobre 2024 na Assemblée nationale tango bazwaki rapport na oyo etali reddition des comptes ya 2023. Commission ya Ecofin atalisaki ba dépenses budgétaires oyo ezali kosalema na désordre lokola projet ya 145 territoires na ba nyongo ya projet oyo bazali koyeba te nyongo ya 450 milliards de dollars alors que programme ya développement local abandaki kozwa kaka 89 milliards de dollars soit 6% ya ba besoin. Mwana mboka Vital Kamerhe atalisaki inquiétude na ye na koyoka ba chiffre oyo. Situation oyo yangonde etindaki bango na Assemblée nationale batia en place commission moko ya enquête pona kolandela ba responsabilité individuelle na oyo etali irrégularité financière. Commission oyo musala na yango eza ya ko identifier ba responsable ya ba dysfonctionnement pe ba ko proposer ba mesure pona ko éviter récurrence na bango. Ba député mosusu batalisaki ba préoccupation na bango na oyo etali situation ya ville ya Kinshasa balobaki ke Kinshasa ekomi na salité pe na désordre makasi pe yango ezali moko ya ba ville ya continent oyo ezali salité makasi. Pona ko répondre na ba question na bango, président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe a souligné que Kaona ville province ya Kinshasa oyo ezali capitale ya République démocratique du Congo ezali observé pe yango ezali normalité. Le général Blaise Kilimbalimba bakisela double vitesse ya turbo aeba kibongo kosala mobange na descente kuna na pompage pona tina ete kolobela bandeko oyo bamesana koteka kana babalabala ya leta kasi bozo badetena ngo liboso ya caméra ya Gelore Muya. Général ya la police congolaise Blaise Kilimbalimba akitaki mokolo ya lelo na pompage na commune ya Ngaliema pona kosolola na population ya kuna oyo bakomisa balabala wenze. Le général Blaise Kilimbalimba ye abetaki sete na kolobake esengeli na population bateka lisusu na balabala te parce que yango ezali kokoze ba accident na bambouteillage kasi esengeli na bango bakende na wenze bisika wapi leta congolais atonga po na bango pe ye abakisaki na kolobake alingi lisusu komona peuple congolais koteka na balabala te. Sando oyo babengi marché pirate na lopoto wenze wana eza pirate na sens que ezali offrir insécurité routière soki motuka ekiti ezangi frein na ndunda oyo bayaki koteka na balabala akotekaka yango libela akotekaka yango lisusu te mpona bolamu na bango moko tokiti apo mpona koprevenir ke balongwa bakende pa mundele mboka alukela bango wenze kasi na balabala te parce que na balabala ba conséquences ezali lourde ezali fâcheuse. Voilà pourquoi tu es là PCP na ba bazali ko décharger to sensibiliser bango ba camion était à ciment à la dépôt aye a décharger ciment na butu police za botal atiki yango na kati ya dépôt zate ay ko telema na balabala camion remorque atelemaka esika nyonso te
même na bamboka mosusu lokola awa place na ye akotelema eza te akotelema te. Yango tokosenga na population congolaise koteka ezali mabete kasi koteka na balabala yango ezali mabe makasi esengeli na bino bokende na bawenze bisika pileta atonga pour ke boyeba na kozala na sécurité po boteka na kimia nyonso. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, ayeba kibongo, kopesa mibeko na tina ete na bandeko oba mesana kotambola na sens unique bayeba kozonga na nzela po ete mibeko lobi ete moko te akoki kozala likolo na yango bozo balete nango na elema oyo. Kinshasa tambola na mokili omona makambu toyebaka te soki ezalaka nini awa na ville province de Kinshasa komona bavoiture ya bakonzi soki kaka embouteillage esalami okomona bango bakoti sens unique to pe bandeko oyo bakumbaka ba 207 ba spiter ba ketch bango pe bakotaka na bango sens unique soki embouteillage ezali kasi toyebaka te soki mibeko epa na bango ezalaka to ezalaka te kasi lelo mibeko esi epesami moto moko te akoki kokota lisusu sens unique ata embouteillage yango ezali ya lolenge nini il faut ozela ti tango embouteillage ekosila to pe nzela ekofongwama pour ke okoma na lombango na kati ya ndako na yo kasi bayimboka bazalaki mopanzi wana bazangaki maloba te tango bamonaki kamera ya Mag FM boyoka communication. Tout le monde a bango bakonzi. So disant ceux qui n'ont pas de policier tchèque na mutuka na ye ba ya kaka sansinika ceux qui bakuti embouteillage. Donc bango ba respecta kanzela te ata bakangi nzela ba respecta kanzela te ko bakota ka baza pressé. Bango nde bakolomboka biso dokola biso bato moto. Donc bato musu wana bazaka bakolomboka te. Premièrement pour ezala respecter faut banana na bakonzi bango mobona. Aye akuti sens unique et moko nano respecter azeliti embouteillage ici la sanini aleki mettons tout le monde a yo moko mokonzoye au dévier embouteillage sur aller ba chauffeur ba sani balandi na mesure ana premièrement nano eza respecter te pourquoi na kina watu ozanga ba route secondaire population elegani ebele ba route secondaire ezate o ekosunga bato boulevard ekomi muke mutako uta changu donc banda changu ti limité ayaka na nzela moko ya boyende ezalaka kozwa mibeko kota yango pe tosalela yango po lobi Kinshasa na biso ezonga lolenge ezalaki toboyi na biso o wana kutu o ezali koleka wana cortège intel kasi toboyi yango po balobi moto moko te akoki kozala likolo ya mibeko boyoki deja kasi topesi kaka conseil na ba chauffeur ya 207 na ba spiter to pe bandeko na biso ya ketch boyeba ete lokola mibeko ekwei moto moko te azali lisusu sanse ya kokota to pe kotambola na sens unique soki bazwi yo okofuta mbano na yo. Kinshasa ya boyende tozolinga eyokani. Hélicoptère moko ya ba FARDC baki bongo kosala crash kuna na wenzi ya Zikida kasi likamba pasi pema wana mitema ya bakongo mani nyonso koyoka ete bango moko bakumbi na yango nde babungisa ki milimo na bango bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Torres Atibu. Hélicoptère moko ya armée congolaise esalaki crash pe yango epeli moto na 20 midi ya mukolo ya lelo na aéroport ya Ndolo na Kinshasa. Ba enregistré kino sikoyo bilan ya mutu moko nde akufi na 2 blessés na 3 victimes oyo bango nyonso bazali ba membre ya équipage pe bazali ba étranger. Hélicoptère oyo esalaki crash près ya avenue Luambo Makiadi pembeni ya marché ya Somba Zikida boyoka population oyo ezalaki sur place ndenge balobaki. Biso zali na kati ya depo na biso, depo na Wai Renaissance. Tomoni avion bandai go matabo. Avion emati. Après, tokomona mutu moko agangi na kati. Bobi malibanda, avion ezo baluka.
nous on ne savait pas qu'il y a des mandats au Liga. Tant tout le monde a avion. Donc si avion est potent pour nous en tout cas, merci l'ensemble parce que pilote wana a boy ko sacrifier ma vie à battre. Parce que ceux qui a koya qui a ça la makasa ko ya kunate. Il y a des gens qui ont donc deuxième événement type que nous avons. Moninga to vana na FCA o ya avion ezo koya minute. To ki kaka dum. Bisonia to potimbango to yewana. L'état to komi wana babendi des personnes babimisi na misu na ngai atie bango na mutuka bwe moto mama ebandi kopola toyebi te so bazali combien na kati effectif na bango pena toyebi te. Aéroport ezalaka na milliers ya ville te. Presque tout le monde a un pays étranger, tout le monde a un mingi aéroport, les alaka ailleurs, donc les bandes vraiment y a ville. Mais dans 4 villes, il y a condamné la population. Donc on lit à Wapi. Parce que la population, moi qui m'appelle Zate. Mais pas ça la maille, les morts qui est aéroport et Koufa. Zamba Bolingo, à Bixi Bisso, à Imperdier Bisso P. Pour ceux qui me disent, on va tirer avec quoi il y a des dépôts de gâteaux si, quand on va venir, on va pas la Bisso, on va même sur la Koufi. Ba autorité congolaise ba dévoiler nanu ba identité ya ba victime oyo te pe bango bazali kolandela situation oyo pona koyeba nini ezali à la base ya crash oyo. Bana mibale oyo batikala orphelin ete baboti na bango bayebaki kotumba bango na élection 2018 tango président Faci ayebaki bongo kozwa bokonzi kasi libota wana basengi kaka na bakonzi pe ba autorité ya mboka oyo bameka mpe kosunga bana wana po bazali kotanga te boza ba détail nango na elema oyo. Libota oyo bozali komona bazali na mawa esengo ezalaka te po ete babungisa mwana na bango ya mwasi ya mukolo oyo azalaki na libala na quartier Ndanu liwa ekomela ye après avoir kosepela na alternance démocratique oyo mbala liboso et proclama président Félix Antoine Tshisekedi comme élu ya ba élection ya 2018 esengo na ye elukela ye liwa bato ya mitema likundu batia moto na ndako na ye azika elongo na mobali na ye bango couple wana batika ba orphelin mibale oyo kino lelo basali 3 ans bazokotanga te po batikala na koko na bango bino moko bolanda histoire makoki ezali te koko akoli ayebita kosuka wapi na bana oyo po amona kutu ata ba obsèque ya mwana na ete. Nazali na message ya bitike mibale oyo naza konyokama na bango nazokoka lisusu te na age oyo bana oyo bazotanga te mama na bango akufa liwa ya pasi ti nazoloba na okoka te tellement pasi eleke ya liwa ya mama ya bango ezalaki na kanisi le 19 janvier tango bapubliaki Faci azwi bokonzi lokola baluba nyonso basepelaki ye pe alaki parmi baluba oyo basepelaki mwana muke na age ya ba 23 ans na kanisi na age wana atiki bana mibale atikelinga bana mibale oyo akufaika ndenge bazalaki kosepela ke Faci abimi bokonzi bango baluba bazwi bokonzi tango akoti na ndako alala azalaki na Ndanu batumba ye na kati ya ndako le jour oyo akufaki na kanisi information nazwaki na 3 heures na 5 heures bamemaki ebembe na 10e rue tango bamemi ebembe na 10e rue batu bamemaki na mama ye mo ezalaki di progrès tolandeli pe ezalaki ka ndenge wana totali pe koro yaki na mama ye mo bayebisi biso babibo bakokunda tel jour biso pe na bana tozalaki kobongama po toluka tokende tomona ebembe baye koyebisa biso na tongo nango lere tolingi tokende babio bokende te basi bakunda ye déjà 2e jour yango bakunda nde nini mwana muke boya kufi atiki bana mike siko ngai koko na bango na mema bakoko na nga tomona te bembe tomone bembe te
yango oyo nazosenga na mokolo mboka mwana ya moke oyo akufi atikenika baya mibale akufi mpona bolingo nanu ya ye moko papa bana bamba shalanka yabu mukalengo wa jitunga tuja interese kujuwewa utombulusha koku ni bana aba bolu mama wabu mufila jitunga mama wabu mufila jisanga jaji ajuwewa musomba munkwasa bena luku na kimba sankato bobu kulokosha papa wabu ni mama wabu mbashala mujibwemu mwaba wakusomba kowe na koko tangila nzubu jiba somba anyima kakwabu mwina bajiba muyata bana bakabatu balonga kalasa to mama Denise tutangidila ko uchilumbwechi mama Marthe tutangidila ko uchilumbwechi chabana babwalu mama wabu mufila jitunga tuje interese kujuwe wa papa Fachi mwana jitunga jeba bana aba ni basomba kwei ni balonga kalasa mushindukai papa wabu ni mama wabu mbabosha bwa jitunga mama oyo bozali komona azali kosenga na président de la république asunga ye po akoka kokolisa bakoko na ye mama na bango akufa likolo ya kosepela po te Fachi beton mukwa ntombolo azwi pouvoir batamite malikundu babomie balobi aza muluba yango azosepela likambo pasi Kongo tozala pe na bolingo olingi yoko makolo lopango na prima ngondo ya pamba et pas présent ziko mukanga ozali mobimba bozo ba détail nango na elema oyo Kofutela esele valeur na Kinshasa grâce ya président Ziko Mukanga Makila Lumumba moto oyo atieli biso nyonso ba congolais mibange na ba concession Mukanga 1 na commune ya Selepe Mukanga 2 na commune ya Maluku noko na ba concession nyonso lopango ya 20 sur 20 okozo yango na $1500 ya pamba kasi okofuta kaka avance ya $500 ya pamba le reste obandi kofuta ndambu pendant 12 mois mokoka na ba concession Mukanga 1 pe Mukanga 2 ozali na ba avantage lokola ba dépôt ya mabaya ba dépôt ya ba ciment ba dépôt ya ba tôle pe ya ba barre de fer nyonso ezali sur place pona ko faciliter construction na bino ba forage mibange na ba groupe électrogène pona ko alimenter population ya ba quartier Mukanga avantage mususu ezali paysage ya kitoko oyo bozali komona neti kaka na Ottawa oxygène ezali ya koluka te pona yango chaque jeudi visite ezali organisée na quartier Mukanga 2 na commune ya Maluku pe chaque samedi visite ezali organisée na quartier Mukanga 1 na commune ya Nsele esili te président Ziko Mukanga pona kosilisa chômage na République démocratique du Congo atieli bino opération comme patron azali kopesa ba moto ya 2 pneus na $1300 ya pamba avance ya $400 ba moto ya 3 pneus na $4800 avance ya $2000 ya pamba pe ba bus ya VIP pour na transport na $28000 ya pamba avance ezali kaka ya $8000 ozwi bus na yo ya 00 km le reste obandi kofuta malembe ti okosilisa kobuka na te mona ya Kinshasa mona ya Congo ba adresse nyonso esi eyebana na commune ya Kalamu na quartier Kauka avenue Victoire numéro 42 na deuxième niveau ya galerie Efra oza mobimba na commune ya Masina na quartier 3 arrêt PMU soki okomi wana mbala moko zwi lopango na yo ya 20 sur 20 na commune ya Njili avenue Kodia numéro 1 na quartier 8 en diagonale ya hôtel Lwemba pepo na bana ya Maluku quartier Monaco bokokuta ba bureau ya Ziko Mukanga pe na commune ya Kasavubu avenue Louosi sur Prince Kasavubu en face ya Carrefour des Jeunes yaka comme patron comme kololo pango grâce ya président Ziko Mukanga Makila Lumumba moto oyo azali kokokisa vision ya chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo noko mabukana aisi ya dayao
Asala kibongo mobange ya descente kuna na commune limité na quartier Kingabwa yende nani Maître Maluwa Billy Cléophas bakisele muntu di bantu pona kosolola na ba mama oyo bayeba kibongo kodinda na inondation oyo ya fleuve Congo tango emataki bozo ba détail nango liboso ya caméra ya Torres Atibu. Asalaki mobange na descente kuna na commune limité na quartier Kingabwa epai wapi bandeko oyo bazalaki frappé na inondation ya mai ya fleuve tango eutaki komata mikolo eutaki koleka yende nani Maître Billy Maluwa Cléophas bakisele muntu di bantu le président fondateur ya fondation Maluwa akitaki kuna elongo na fondation na ye mobimba kotala ba mama oyo babungisaka biloko na bango kasi tango bamonaki président ya fondation Maluwa tala ndenge batondisamaki na esengo na mitema kasi bosimba pe boyeba ete fondation Maluwa ezali wana pona kosunga ba oyo bazali na pasi kasi boyoka ndenge ba mama bango moko ya commune limité na quartier Kingabwa ndenge babetaki loseba liboso ya micro ya Mag FM. Président Maluwa Nzambe penza abatela abakisale mikolo na mikolo donc asimba nzete na ba génération nyonso tala kaka air nyonso kaka kozinda na pela kolela kaka tango nyonso donc tolembi lokwa baye po bazula biso solution Nzambe abakisela bango lisusu mikolo ya koleka to sepeli mingi pe assistance na bino na kadobo memeli biso en tout cas to tshebino en cœur Nzambe apambola bino abatila bino mikolo botika te bo continuer parce que muto loboko eleisaka jamais bakataka ngo Nzambe apambola bino bokende liboso mokili mobimba pe ba témoigner pona bino ya boyende ezalaka bayebaka moninga malamu na tangu ya pasi tala ndeti boye fondation Maluwa na acte oyo basali epesaki vraiment sai na mitema ya ba mama nyaso ya Kingabwa yoka mabina makinu madavidi ebetamaki kuna ndenge babinaki liboso ya président pona kolakisa ete bazali na esengo na mitema na bango yango biso awa na Mag FM tolobi kaka longonia na yo papa Billy Maluwa Cléophas bakisele muntu di bantu mutu Nzambe papa social pona kokanisa bandeko oyo tika ete Zambe na lola a continue toujours kobatelaka yo pe kobombaka yo po makambo ya boyende na Kinshasa na biso to pe na mboka na biso nde tozolinga. Ah papa na fondation na yo bokende musika eyokani. Population ya République démocratique du Congo bazali kotuna soki ministre ya transport azalakato azalakate po komona degré transport ezali komata chaque jour koleka kutu to ya dollar bozo ba détail nango na elema oyo. Suite ya bambouteillage na difficulté ya transport na ville province ya Kinshasa, population congolaise azali komituna soki na Kinshasa l'État azali ministère ya transport ekufa tope ezali ko fonctionner. Ba chauffeur bakomi komatisa prix ya transport lolenge balingi trajet oyo bazalaki kofuta 1000 francs ekomi na 2000 to 2500 francs ba demi terrain kutu koloba te ekomi kosalema mingi na nzela. Population kinoise azali kolela tongo midi pokwa moyen ya kokende misala ezalite embouteillage ekobanda de tongo tina pokwa na mikolo oyo elekaki vice premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba alakaki na population ke ako résoudre problème ya transport ya bambouteillage na Kinshasa paye atiaki service moko ya transport oyo bazali kosala musala na tous les 4 coins ya ville province ya Kinshasa. Nyonso oyo kaka pona koluka solution na oyo etali situation ya transport na ville province ya Kinshasa. Service yango babandaki musala depuis mokolo ya lundi oyo elekaki pe bango bazali kokoba na musala na bango. Peuple congolais alingi ayeba kotia service ya transport na nzela na kosala ba route secondaire
oyo ekoki kosunga peuple atambola malamu pe embouteillage esila na nzela nini ezali malamu. Tokosenga kaka na vice-premier ministre ministre ya transport mwana mboka Jean-Pierre Bemba alandela situation oyo malamu ba chauffeur bazali kolela tracasserie embouteillage kutu koloba te transport ezomata chauffeur na prix na ye pe na nyonso oyo bakonzi esengeli bayeba ke peuple congolais nde aza konyokwama. Tokende kosukisa Mag FM ya pokwa lelo kuna na commune Antele na quartier Manenga chef ya localité ya mopanzi wana alobeli mambi ya soni mambi ya salite oyo ezali koleka mopanzi wana bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Enoke Mafuka. En tout cas, on a chef de localité coutumier ya moko. En tout cas, pour na lotirike biso passe. Principe nzela lokula ekomate, nzela ezate, passe na passe kaka. Nzela ezate. Soki oye awa na voiture, okomona passe. Moyo zonga ezate voiture ekokufa yo na nzela. Basala ki nzela kuna na liboso, ipa na biso na dingilingi ya komite. Ya mibale, passe ya mibale, mai ezate. Toujours mela mai moko soki na keko talisa bino yango boko yoka na mawa batonga bien na sima mais bakende ko zonga donc bana il faut ba kotisa liboko bazotia na babidon jeba na salite ya biloko oyo bazoko zuila bakopa ezana ba salite na bango moko bana moye ezate donc to melaka mai ya mabe nzela eza malamu te courant ezate moye pe mboka e progresser ezate yeba mboka ebandi banda 1959 na lelo tala na mboka ngo ndenge ezali na ndimi mpona message ya bakonzi bayeba bango bayokela biso pasi malgré ba bourgmestre boyo balekaki liboso bazalaki koya te mais oyo asikoyo ayaki première fois akomi awa alakilaki biso ko bakosalela biso ba forage bakosilisa biso nzela wana tozomona te pasi na pasi kaka toyebi te bourgmestre akosala nini ndenge alakilaki biso bongo bango bakonzi batalela biso biloko oyo. Tokomina suka ya présentation ya Mag FM ya mokona lelo ngai na bino tokoki kokabona boete toki mambango bongo na ba page rose bo simba pe boye baete tozali ko souhaiter bongo mbotama elamu na mama matondo makulu mama oyo aliaka mbongo elala te balobi lelo 37 ngulu na 15 ngombe ya vierge ezali kolia makuna mopanzi nango mwa eloko moko ya malili tika ete tata nzambe oyo akela likolo na nzambe ya mvuluzi kimbangu abatela yo mama mbotama lisusu elamu na yo tika ete kolo nzambe a continuer toujours kobatela yo. Tokomina suka ya présentation ya Mag FM ya pokwa lelo tika topesa matondo mingi na équipe technique pe équipe rédactionnelle mobimba soki na bimaki kitoko na bandako na bino bopesa matondo mingi na mwana mboka Torres Atibu maboko trepe le metinore oazaki bongo sima ya kamera tika topesa matondo mingi na balandi minene ya Mag FM tobusa na kabangote le prophète Gilenginda Power prophète de la famille papa Grâce Mabela international papa Hamza Tawaba Mama Keren Mola bango bazali balandi minene ya Mag FM Aigle ya bodonde ke likolo tika topesa bango matondo mingi soki na bwaki ete ndako nanga ikolala nzala yende nani Maître Bili Malua Cleophas bakisele montuli bantu moto nzambe papa social papa gunga ina bino tokutani mokola sima soki kolo Yesu azongite tika kimia